Pourquoi boboka na bambasu? Qui c'est marqué? Ndenge ba no jouer, ngana o jouer ngo. On a complexe hein. Ba film nigérien balobani. Bonjour, nos fans nyonso ya Francisca Ilenge, la fille de chance. News of Congo, émission na bino, hein, vous avez toujours qu'à brancher puis vous s'abonner trop na chaîne. Quand on explique à bino, vous commis, hein, au côté téléphone na yo bien na machine, vous commis News of Congo. Ou émission là, émission, au moins la place moi comment on a s'abonner. Sur cliquer, ou bon vous allez toujours à la page ya Olanda émission na bino, ou et puis ça m'a bon la Francisca Ilenge, les kinoiseries de Kin Malebo. Les kinoiseries de Kin Malebo, les lots, maman a besoin Gloria Mambo. Maman Gloria Mambo, tout soit non maman qui est, tout est bon, bah idée na ye, n'a vu que vous êtes belé partout dans le monde, Kin, Brazza, Angola, donc partout vous êtes belé, vous êtes qui monsieur la bino mingi, vous êtes qui maman a besoin Gloria Mambo. Tu y a bien beaucoup sur la maman qui est moi parcours, moi makambuka des autres tambola, na ndenge ya bien. Bonjour maman Gloria. Bonjour. Santé? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok, santé va bien par la grâce de Dieu. Je l'aime. Oui. Pourquoi va bien encore je l'aime, maman Gloria? Je l'aime, mais ça, comme on a un abrégé, il y a Gloria, je, elle, il y a M, na Mambo. Donc, Gloria Mambo, il y a un ça que je l'aime. Ok, Gloria Mambo, il y a un ça là, je l'aime. Gloria Mambo, bande ko la biso ba se belé ba zo lando na minutes oyo. Ba ba ye ba parcours na yo. Au bandit théâtre wapi? Les loza wapi? Au comme le niveau ni expliquer personne au moment qui te comprendre. Ok, merci beaucoup. Na banda théâtre na groupe ya maman nangai, yaya nanga, ndeko nanga, vie ya kulangana, mami. On appelle ça bambote belé besiko ozali. Ne pas na hinde na banda théâtre. Si les lots nazo évolué sur la nouvelle vague, na comme na la période des stars et pas nangai seko. Ok, comment la période des stars et pas nayo, j'espère qu'ils ont évolué déjà bien par rapport. Non, ils ont évolué très bien par la grâce de Dieu. Parce que tant que nous avons un ensemble de longo, donc évolue toujours malé malé. Ok, merci de évoluer malé malé. Par rapport à nos acquis dans le groupe Yavia, on a demandé que vous n'avez pas naïe et puis le lot au longo c'est les yomba. Moi je sais que vous travaillez qui bien, comment qui déjà mûr ou bien on est derrière. Au banda théâtre, on a maman n'est pas vu au banda théâtre tout. On n'y est pas vu à l'action musala et puis on dit que ça la musala ou bien comment expliquer ça? Non, na mezaki na ndako, na ye pas na ye na groupe na ye, ndé na ko band. Donc na bandé pas na kwa moi na botami pas na ye. Et après quelques temps na koli, bien sûr na kola qui penzate parce que na toujours moi na zo bunda ko bongisa, ko kola moi mukie ndé na ko quitter. Ah, donc vous quittez pas via sans problème, ça est loco. Non, pour mon égard que déjà coquille, on sait l'eau na yomoko yango longwa ki. Non, ça question kokate. Ma nyonso ninganaka. Moni ma kasa na zamba, matiti kande to mona banzete ninganaka tout tanaka pe. Donc pour ko éviter, et ça déjà les passé. C'est na za sukunate. Mais anda kwa maman nanga, donc nazo foutela menaza anda kwa maman na biso. Les arrête pas na biso. Oui, alors tika la maman ko wanga na été. Donc ce qui les lo permet que non place aux ali, je l'aime au pe ça peut makambu kande makambu pe ça maka akope ko benga yo pe oyepe bo sali pata mo nzonzi kandenge zala ko kende. Non, so ka benga na tourner na boya te. So benga na tourner ça dans le monde du cinéma. Monde du cinéma qui parte. Donc place va benga kende tourner, ça la rôle non c'est tout. Pas de problème te. OK, merci boza problème te. Ce qu'on a musala oyo. Malgré tout, ça, il n'y a pas vu au salité parce qu'on a ni penda banda coupé sur goût penza que na que na sala ou bien on a l'idée que na que ça pas mutu sous place na que simbi tendo que se trouve pas vu ou bien comment. Na 2005 nazaka na besoin na kota na groupe moko aza mwana mobali na sala ko même ba lettre ya demande d'emploi pour na kota mais tant bato balembi singa na stopaki. Tellement na banda pe ko sepela ndenge vie à jouaka. En tout cas, il y a un film mo ba joua ya nzunga ma famille et patanga. Le simba ils appellent son nom talango a joua mo na mboka. Et frappanga no banga binga na okota ki pana. Ndelo ko sala ki na yo okota pe na groupe na ye.
Donc c'est que ayambaki yo pe bien par rapport à place okendaki wana. Non, mpona nakendaka su te niesi na ye nde alinga amema ngai moni me nakoma su te ntango bato balembisi nga babi omoni bafi ya théâtre baza bandumba baza bafi mo légère kokende te kosala mosalana te okokoma ndumba bubu nde nastopaka mais ntango naye kozwa décision namoniki ezaki ndumba so olingi osala yango un peu partout ezaka na monde ya art te nde naye kozwa décision ke nakota epa na ye nakoti en tout cas ezalaki famille tozali très bien. Ce qu'on dit peut quand débat balobake non monde théâtre monde cinéma monde ka ya art ba fi baza bandumba ba fi bola okolo bandi pona o sunga no bandi ko da biso ba so minutes o balo no ide wana o baza nango pona mwasi maman que place o que faza ka ndumba et tout. Non non monde ya art kakate zaka éducation ya mutu façon ya mutu ndenge ni mutu azo comprendre vie na ye ndenge ni mutu azo memela vie na ye azo tambusa vie na ye parce que kindumba nga na koya osala onka na art nga lo bango maître so na ina sa kindumba na sango partout lelo batela sur Facebook no kindumba za Facebook te est-ce que batno ba osa kindumba bato ba lingana wana bazaka ba artiste non baza ba artiste na tie na mélanger tous les artistes tout ça dans le monde de l'art. Il y a l'artiste peintre, musicien, comédien, de tout le monde. Bazaka ba artiste. Na balabala so ta na boulevard, o basala kindumba, bazaba artiste. So côté na ba boîte, côté ba fille, o ba ça n'importe quoi. Ezaka ba artiste. Donc, eza façon na yo. Yo moko miyebi ndenge nini ozotambolela ndenge nini okotambusa vie na yo oto sala lelo toyeba nonte mais lobi ezwaka biso lobi ekangaka biso oka passer na yo ekomokanga yo donc eza moto na façon na ye kindumba eza un peu partout kindumba eza partout ngaso na sa kindumba na ya kana théâtre te poko na théâtre tam so ba mo finga biso ba samba ya mo mto ezo soa mais ko kende pe ya même ya balabala so teme ata na boulevard ya kindumba pe ya propre eza ko sala pe donc mais ça a une importance mon côté. C'est une importance pour monter na façon na ye. OK, monter na façon na ye kande olobi. Mais ba korole babi ke yo pendezo sa succès makasi. Lokolo za nzoto na wana penda yango zo sela makasi po ta ka babi ka bibala poto na poto bazo sepela mingi na ba fio baza ba sima et tout yango yo pendo be ki tena ke non na théâtre penda lokwana na taille bien ya kano. Bato ba sentir nga penda olobi ni pona ngo loin de là nga na ya na théâtre te pona nzoto na ya na art ou cinéma ezaka parce que na lingango mingi na ndo lingango banda mwana ya moko na ko bosana ndenge ezaka ozokola ozokipe na ote mais ozonga na mutu ke fona sala donc ce qui ezaki pona nzoto na nga na sala te do bande ko fo bolongola ke lokwa na mitu ce qui ka pona nzoto na biso na osala te soki apona nzoto kina sala kindumba po muta mona ngana frappé mbeta msusu mwana lobango ezate po osala bien te pa baninga mbeta msusu abiyema na ngai ezaka mabe makasi mena na besoin nango te donc na ya osa musala bato basepela nde na musala na ba apprécier yango et non pas kindumba. OK, merci Patrick Mudinga na Paris jela malobi ya kindumba te yande musala. Donc nzoto na eza pona robota ma plus pe bino moni alati liputa pona respecter ba maman. Maman Jelem, vous êtes mariée? Non, on a occupé. Vous êtes mariée, vous êtes occupé. Est-ce que vous avez ban? Oui, nous avons maman bana misato. Maman bana misato. Comme ba fille, combien de filles? Nous avons 3 filles na ngai. Bana misato. Na maman, na jeune fille. Donc comme on a na kola, so na jouer rôle moko ya jeune fille na lati kola na lati pantalon ni mais naza pena maman ola ngana mi pesa respect na ngape tout le monde va pesa un respect. OK. Chez les mabia linga tout le monde va pesa un respect. Siko ndengo za ba jeune fille na wana. Soki na kati na bango ba lobi ke no biso to sala ka musalo mama asalaka o linga to ko boya. Non, c'est pélaté. Pourquoi c'est pélaté? Non, c'est pélaté par rapport ya o ngana kota na ona kati. Par rapport à la réalité où on a na kati ya monde na biso c'est pélaté mais naza jana mwana nga muti a jouer mais so comme la tamo bona ndima te a jouer parce que na moment où aza inconsciente tozui a besoin mwana muke tozui a jouer mwana muke
mais so akomi na temps akoli jeune fille na olinga te. Soki par exemple akoli nde olobi wana ki akoli mpenza akomi na maturité amoni ke mosala wana ezosunga ye mpe aza mpe à l'aise ayoki yo te. Non esimba te. Ngai naza bamama oyo te bazala yo te mwana ayokelanga te nono. Nazalaka mpe na mama oyo nakaresaka bana. Tendresse ozwa akochérir mwana mais eza na moment oyo éducation oyo mpena nakoyisaka ki ata mwana place avandi pabi mama na biso aye mais naza nkoyi te donc naza mélange. Pourquoi so omemi ka bana na kochérir nyonso baosala ozondima bana baobeba yo bana baobeba ya ndenge mabe te en tout cas na olinga te bana nga mwana oyo akoti dala gwate ya merveille. Ok. Il y a ça soki batata bato baya ojouer monaka au moins je vais tourner donc mais so akoli na osepela te na olinga batanga baklasse na bango basala misala misusu ke ngai elobi te ke mpona kosala mosala parce que bato akotanga te nono totanga na biso mais nga nayebaka te réalité ya oyo ezaka na kati te mais eza mosala mo nalinga mingi na koti mais naye koapprendre oyo nayebaka te donc naye komona makambo ebele oyo lelo ke so navandi nga bi so toyebaka na debi donc na bana nanga na osepela te. Ok, na bana osepela te mais pourquoi oza bana misato pourquoi poneka merveille akota na monde wana? Non parce que akota na monde te mais lokola yo lingi te ke bana baza mingi na makambo ya théâtre pour âge mo linga te pourquoi ozwaki ata bana veni te to bana ya quartier to bana ya bato misusu oyo mama bakosepela théâtre tozala na kisi balobaka yo ozwaka mwana bato na facilité nazwi yanga moko na jouer se place wana ti naza à l'aise moto ayo asenga ngai aza te mpo nasi na joua na mwana moko filme moko scandale nasi na jouango na mwana moko ya nasengaka mwana ndeko na nga toyebani ne bien mais ezaka moke mwana alingi alia mwana alingi asala boye mwana nasepela kojouer se merveille parce que ovanda l'aise boye mpena kotaka mpena neti mokolo se asala mosala avandaka kimia peut-être alandi mama nende aza déjà na monde wana yo linga yango yango azokoka yango pene eleka ye alinga yango makasi me na ajaki mokolo na olinga te mpo na olinga te akutana na bataki yo nga akutana nani azo atake yo oyo ozolinga te mwana akutana yango yo mpo oza mama oza dana kati ya monde okoki koprotege mpe mwana malgré batake eya yo oza déjà wana okoprotege non moto aprotegeaka eza nzambe te papa ya nzambe te papa ke mwende oyo olobi ke non soki mwana akomi na age boye na olinga te asala papa elo moko yako sikoyo yango wana ke na olinga te akóma na makambo akóma na mosalo na osala mpona boya aleka na baetape onga na oyo naleka bien nazoleka parce que monde na biso eza na makambo ebele oyo ta moso nakoloba nanga te mpona koevite mais monde na biso eza na makambo ebele tokosama te tosala na basambla te donc jalousie eza maladie mpe eza na baréalité nango ebele nga nayebaka mbasu te me nayaka koyebaka na monde ya art obwakeli oyo na mbasu combien de fois eyaka double donc mbasu mpese erate nga ezi mwana nanga mibale donc eblesanga okoluku atake nga pourquoi mais eza baréalité eleka mais babiloko wana kaka nalobaka nga bi te ta moso motema ona nango akosupporte oza ta moso motema bana nanga te moni mpo nga ta mosu nakozala na nini moko nazosupporte na maîtrise mais omona mwana ta mosusu akoluka réagir avant donc biso tofundaka epa nzambe tofundaka epa nzambe pourquoi bobwaka na bambasu ovandi mpo mutamamu na ye mopréféré kaka obwakela moninga no mbasu obwakele maladi pourquoi tomona na bamonde ya théâtre bato bazobwaka baninga bambasu ezaka nini vraiment expliquer biso non nga nayebi te parce que nga nabwakela moto mbasu te tema na nabwakela moto mbasu te donc mwana nayeba eza te wasiko obwakela moto mbasu te na ntango na te yo oye na moma na yo nga naye na moma na ngo excuse so nga alobi nabwakela mbasu mpo nga na ojoue na place na yo voi na yo na okóma na ngo taye na yo façon na yo ya ojoue ndenge obana ojoue nga na ojoue yango c'est inutile. Ok, merci Michokoto Onia, bon séjour na kati ya kini maman na biso jelem abike akoki kobwakela moto mbasu te maman jelem objectif no vraiment na monde ya théâtre eza wana tobombaka
wana tobombaka ekomaka bon objectif nanga nakobomba ou nakoloba mais tozalaka nazalaka na besoin nakende liboso nasala makambo ya makasi mpoka bambongo ezomanke biso mais nasalisa mpe bafilme nasala mpe makambo ebele donc namata nakoma mpe moni moto nyonso aza na vision ke akende liboso ya kozalaka te ke soki nini nono ya kozalaka national te non mais international parce que pour le moment toza kaka mingi Congo et tout, bozomata te. Non, même libanda batala biso so totali mingi eza kaka ba congolais. Ba congolais. Moni. Mais ce que tu as fait la besoin de comme un peu international, to bima peu partout. Mais balobi que bino théâtre comme mingi ki si so bolinga ko bima libanda te pata do so ba ba français te. Batu na le hôtel ekuna mimi lingala yango esala ke bo sa ba oyo bazo ezo frapper. Baloba français. Té, obi to lo wana complexe hein. Ba film en nigérien baloba ni anglais. Tant que bazo talongo libanda, ba interpréter en côté. Pourquoi pas y a besoin d'interpréter? Pourquoi est-ce que bino bosala effort que bolo balingala bien sûr dans le théâtre na bino? Bato wata bino yaka juste ba congolais. Mélanger la français. Et ça la bateau ba jouaka azo mélanger lingala français. Na monde na biso na musana na biso. Déjà problème c'est que tozan na producteur te oyo akoya asala film que ba traduire en français pour tout le monde batal. Pour ce total bateau belé tout le monde a bazo frapper ba jouer en français te ba jouer en anglais. Moni ba jouer en anglais. Biso pe tozan na quelques personnes oyo ba jouer en français ba jouer ba tout le monde ça la peu fort ya oyo ko la même anglais. Pour ça langue na biso te. Mais ba nigérien za langue na bango. Ba na mnoka mboka na bango mais lo mi balobaka isa anglais. Donc toko bunda mais tout ça ba producteur penza te o ba oya penda ke abimisi mbongo ne potaka musala wa production c'est beba non. Internet c'est bébé sango. Parce que producteur ni na oya abimisa mbongo ka di kubo. C'est le gouvernement. To ebite nzambe kaka. OK, oyebite nzambe kaka. Na milieu ya théâtre nani penda wa sepelisa ko mola ba ke lelo vraiment ko so na jouer penda na ye ma théâtre simba te so na bako tele na otanga te baza ebele na boy polémique ba ebele so na jouer na yego simba baza ebele donc so na otanga presque ba nyonso na solana ba presque ba na ba muso na solana ba on na tala ba ko na musika ko solana ba on na ndenga mabete mais na ndenge ke boza projeté mais au moins qu'il joue très bien donc na kotanga te bango nyonso na sepela na bango ba jouer donc so pe na bengi ba na bengi si bien ba bengi singa le tukutani na scène en tout cas toujours jouer très bien baza ebele. OK, o jouer très bien baza ebele. Sko difficulté nini o zarango na musala o sa ya théâtre? Peut-être mon atali anga aider papa ndo le bique non ko jouer ba traduire et tout expliquer son non difficulté vraiment ya nini na musala mbongo nde parce que tozana ba idée tozana ba histoire oyo ke muto avandi ozo préparer histoire mo ozo tala ke mbongo ezate ogo sala film on a comment mbongo ezate pour ça la réalité muso zo le quand même na mboka na biso tozana besoin aide tozana besoin mbongo otala ba vie réelle ozo le na monde na biso même na niveau ya ba enseignant ezana ba réalité mususu o ba enseignant na biso lo bezaki journée na bango le 30 avril ezali journée na bango mais toute la vie o bazo vivre moni toute la vie o bazo vivre ezali malonga te ki na ndako enseignant. Oui, ils ont fait la bango ceux qui ba fêter que ceux qui ndenge ni jour na bango. Mais dans la vie au bazo mené. Oh yo capable. Mozo tala ke ozana idée ki na ko sa film boy et conseiller interpeller quelques personnes. Mais mbongo ya ko tourner film wana parce que faut côté un peu partout. Moni, do faut l'accès réalité. Tout ça la ka ba réalité. Mais faut to l'accès sur réalité.
oyo eza ke bato bazotangisa bato boye nyonso wana esengani mbongo ntango eza te. Moi question, est-ce que boluka déjà gouvernement pour ça souci na bino que bo ça peut filmer le quoi bato Nigeria ata boloba la lingala ba interpréter, est-ce que ça déjà eloko wana basi ba solo là déjà na ministre culture et art basi ba solo na ye mais total aka na miso biso penda total na miso na bona kota na polémique en tout cas pour excuser ngai mais tam se ba comprendre nga ayebi basi ba pesa ba doléance wana nyonso. Mais biso na Congo to linga moi pression même si moi pression so yepe a rose bon ça va ndeko na penda bazana besoin na tombola non théâtre na manière pour na bonne manière tant on sali demande moko au cause au patienter au tala est-ce que va ko répondre yo ou pas par respect au kende te ke mukem ko zo ta téléphone mukem au bengi au sali bon non on des dérangement parce que même inga ceux qui moko asenga demande moko comment ko accélérer nga et simbate celui que to za la kana ba fertilité to za kana ba bilu mobo ya bien te to sala ba o esengeli to kende to mata ba avantage ni ozala na musala avantage nango eza epesa nga famille munene epesa mpena famille munene ke na sololaka na batu donc en tout cas edanga na makambo ebele avantage nango ya siko na kine ko mamba tente c'est ba théâtre no le kana tente déjà ou bien comment non pièce na ngai théâtre na ngai le kana na chaîne ya Amos Mbayo pasteur Amos Mbayo ministre sport vainqueur télévision les autres les kana chaque vendredi à 21h30 ils en attendent tété ils en normal de on les a qui attend monto asombi na ye décodeur te autal parce que bato bazala ming plus na décodeur fatala banini alinga préfère ta ka théâtre no ça na en cours ya ba mwana comment ya ba tente non oui tout ça là qui déjà demande et puis il y a Caleb Sinark TV fait Merveille TV donc bientôt au banda déjà vous attendez. Ok, merci. Moi question sous ça que bato bino bolinga kisi théâtre bolingi kisi makasi pour ça la succès dans ça kisi moi ezati ça kisi moi ezati en tout cas famille alingi na pesi bino bambote belé monde bazo ke na biso na pesi bino bambote belé Alpha alingi Roni monsieur Roni et sexe alingi Chico alingi kisi makasi eza nzamba lola wakela yo apesa souffle de vie wakeli kolo nasi kisi makasi yango eza pa na ye. OK je l'aime abi kisi makasi yaka pa nzambe Dieu le Père maman je l'aime parce que obino ba bokomi kaka ba théâtre soki bobeli mukie maman Olive siko bo baluka be maman Olive tela biso likambo donc binomo na ba ndako bobomba ata mo quelque chose te pour se faire soigner faut que maman Olive to maman Olive bande ko ba yeba no mo ke expliquer mo likambo eza nini est-ce que ngai si Olanda émission moko na sengi aide ya malade pa maman Olive te Yolanda yo te eza que yo senga te mais bande ko no pe mususu bazaka le mke kaka to beli maman Olive le mke kaka to beli maman Olive on peut savoir moi conseil pe d'accord ya famille non nakopesa conseil te po moto se akei ozong se simandeni et nga na bunda na nde na ngambo tam susu eza na baka moko grave po babengela maman Olive parce que nde biso tobelaka tokota pe ba hôpital mais ya ngai malade nalobela yango ata na télé te mokolo moko te ata na koti hôpital baya kosala ngai mission na mbeto malade nasala yango te nasalaka yango te donc mingi kutu nalobaka pe te ke naza malade ezaka na quelques personnes oyo bayebaka moni donc eza yango te yango te. OK merci c'était là maman Nabiso je l'aime comme on a eza normalement Gloria Mambu yanga katango bongo ata je l'aime to yamba ki bongo leo na émission ya bino ya kin de kinazerie de kin tiasa de kin malebo émission na biso comme dana suka
Maman je l'aime, moi bambote. Ou pesa moi bambote la famille, bandeko kande zalara. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba Holanda ngai na pesi bambote na ngai belé pa ya wele musheni ko ya mboka. Na pesi bambote mususu pa ya Lolo Lorenzo. En tout cas bambote belé bisiko zali Bruno Baningela. Na pesi yo bambote belé vraiment janvier kadima. Apôtre Odin Mayuma. Na pesi yo bambote belé vraiment en tout cas Montana Mokonzi Nzamba lekana ko bomba bino Nzamba abatela bino ya nanga Dudumbala Nzambe alekana ko pambola bino donc sans Nzambe toza elorote mais c'est titi obengo ebengo hein wana papa leki na biso moko semeki na biso moko papa ya bana na biso na peso bambote belé rikitango en tout cas Nzambe abomba Cédric Mfwezolo bisiko zali alekana ko protéger bino Alain Dombas 78 bisika bozali vraiment Nzamba zana bino longo na pesi bana na ngani so bambote belé na pesi groupe La Payotte des Stars bambote belé na pesi comité premier mito kendaka na comité batu baleke belé en tout cas bana moya ko tangi belé baza belé na pesi Leslie Mwele bambote belé na pesi Sadam Ekila bambote belé Igor Chave bisika bozali Nzamba bomba bino ta Sempanzu wazande ko na ngai Aisha Ngana Esther Mambo na pesi bino bambote belé bana na ngai en tout cas wana ko ratete Chancelvie na pesi bambote belé Glovi Mervedi en tout cas ba gros bisous na linga bino mingi Nzambe a protéger bino na kombo na Yesu Masia. Ok, merci na kombo na Yesu Masia mo pesi numéro T ceux qui batoki ba aider na programme ya groupe et tout Ok, merci beaucoup. C'était la Francisque Ilenge na maman na biso je l'aime Gloria Mambo. Gloria Mambo alobeli mama kambunemi. Yom botika. Yaya babota ki ote. Yom botika. Yaya na peso bambote belé na madame na yo jolie bisika bozali. Ah jolie koyoka bioka yokate. Dans Igo Mbembo bisiko za na États-Unis Nzambe apambola bino. Nzambe apambola Igo papa place aux États-Unis kasika la confinement eza esila lango roleka ezaka makambo ya Nzambe ye moko na bosa nte ko pesa bambote na ngai na kabe ya Mukobe Diepaka garçon suprême na pesi mbote na Fabrice Lumbu na pesi mbote na Asoba wala na RVF toujours et puis docteur Dadi Mukenge na bosani te ko pesa camarade nanga confrère nanga Magopaka papa na Soraya na pesi bongo Kelly na sima caméra bambote belé bon rétablissement Karandezaka merci bisous va rester toujours branché na chaîne abino ya News of Congo na kati toujours ya les kinoiseries de Kin Malebo bisous bye.